Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve tozali awa na ngomba ya intendance toye mpona kobondela nzambe kosenga nzambe ngolu na ye mawa na ye na mboka Congo kosenga nzambe mawa pe ngolu na ye na makambo nyonso oyo ya biso yango na invité yo na bengisi yo po ya kosambela longo na biso awa na intendance oyo ya kosambela na biso bengisi yo yaka ndeko nzambe balukaka ye na libota na yo esengeli koluka nzambe awa tozali na ngomba ya intendance na campus tikete nzambe na lola apambola tala nde bato bazosambela mpona kolakisaki bato bazoluka nzambe akota makambo na bango tala nde bato bazosambela mpona kolakisaki bato bazoluka nzambe akota makambo ya vi na bango bato bazoluka nzambe akota makambo bomoi na bango ke nzambe na lola apambola yo nzambe apambola yo pe soko ya kosambela na biso nzambe na lola akopambola yo ekozala malamu mingi ciao nzambe apermettre ke yo landa video oyo tikete nzambe na lola apambola yo ozali mwana na nzambe bible lobi na biso le juste vivra par la foi cette période bato ebele baza kolela oza kolela mbongo eza te baactivité ezotambola malonga te mais le Seigneur bato bakomi bloqué mais le Seigneur azaka jamais bloqué. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes sera possible à Dieu. Tikete ya solo nzambe na lola akende ko mona yo na bomo ina mobimba. Je déclare lelo na eka pona ste ya yote. Meneka pona sala ba déclaration na mutu nyonso oyo akondima nzambe oyo na yo kufuka na sika oyo. Mutu oyo na koluka na sika oyo nakangi misu na ngai. Comment on a Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je veux maintenant faire des déclarations pour toutes ces personnes au Bazako Lela. Il y a un problème, il y a maladie. Je déclare, mutu nyoso na ba problème ya maladie. Tikete nzambe na lola amona yo. Mutu so na problème, on a problème et ya solo famille na coronavirus ekoti. Tikete nzambe ya malukanga abikisa yo. Mutu nyoso na problème et ya solo, on a problème ya problème financier. Tikete nzambe na lola akota lokikamuna na yo. Mbongo emonisama ezoma muzo ba problème réputation ekufi tikete nzambe na lola akota makambo na yo nzambe na lola confondre yo de confondre banguna na yo je déclare ete ya solo na vino ko kufa lolenge wana te na déclarer mutu moko mwasi mozo lela celiba elati yo nzoto nazo déclarer na kombo na Yesu Masia ete ya solo cette fois-ci nzamba épargne na bescro nzamba épargne na bato ba fausse promesse nzamba épargne na bato bazona ba lokuta nzamba épargne na bato bazoya na makambo ezanga tina ete ya solo nzamba pesa yo c'est lui dont ton cœur est en posa. Dans la pousse na yango na déclarer éternel est Dieu le Dieu de la Bible nzambo na lukaka nzamba divinité akende ko pakola yo mafuta ete solo misala na yo eganga misala na yo erenie misala na yo emata je déclare au nom de Jésus-Christ je crois que Seigneur mokola lelo na ngomba oyo intendance je suis venu pour demander la faveur de l'Éternel yango na sengi na yo nyoso zo landa ngai na minute oyo tikete nzambe na lola a multiplier makambo bene kati na bomo ina yo tokobondela pe pona mboka na biso bible lobi na biso tobondela pona mboka na biso po ete ya solo bénédiction na biso eza pe ko indépendre na yango tosambela pona Congo ete nzambe asala ete Congo ezala mboka moko ekomi na kimia ete ya solo ba bénédiction so ya pesa biso o mindele ba lulaka o ba africain musu ba lulaka tikete biso moko ba congolais to ba ko jouir na yango je déclare aux nzambe na nguya Seigneur mona bo moinanga nzambe na lola mona ba na Congo nyonso mona éternel Dieu Seigneur papa maman papa wazolanda nga mona ndeko nyonso wazwi tana ye pona kolanda ba déclaration oyo o zanzambe na nguya tikete ba déclaration oyo nzambe na lola ezo salama na mokola lelo éternel Dieu Seigneur eza inspiration na yo je déclare aux mona classe tikete solo nzamba classe ekozonga pe yo kotanga pe kosilisa je déclare muto luka musala nzamba opeso musala je déclare muto mona premier maladie na famille nzamba obikisa muto na pe bo sepela na déclarer muto na ba problème moko
o eza incurable maladie incurable nzambe na lola abikisaka azali nzambe abongo na kate. Je déclare yo zolandanga et asoba na trouble na famille boyoka na kate année o na lobby comme étant la bouche d'éternel année o famille na bino boyoka ni ekota ndeko zolandanga bona problème na famille boyoka na te boyoka te na problème ya lupango tikete nzambe na lola akota makam oyo tikete nzambe na lola akota bozoka na te pour mon héritage boza ba même père mais ba maman différente tikete nzambe na lola apesa kimia apesa solution na famille na bino cette année bobima famille na bino bobima année oyo na kimia na déclarer ozana libala comme trouble papa ozola nanga moi sazoka souté mais yona mutema nozana posana na bolingo na ye tikete nzambe na lola avandisa kimia akotisa kimia afin que solo kimia kota na foyer na bino kimia kota libota na bino afin que solo bo continuer bo keliboso na déclarer mutu nyonso o bakoseli makambo za innocent na lobi okokota kachote ata bafundi na justice na déclarer nzambe na lola akota makambo na yo na kombo na Yesu biso to continuer ko sambela longo na biso esika yo zwami. Alléluia. Dieu tout puissant, Dieu de la Bible, je déclare éternel Dieu nzambe na nguya nzambo bongwani te Seigneur tiki banda kuteko luka yo nzambe na nguya yawo za nzambe na nguya mama azoluka yo nanga oya azoluka yo Seigneur kutana na ye nzambe na lola kutana na ye le saint du ciel aux nzambe na nguya au nom de Jésus-Christ de Nazareth aux nzambe na nguya na tikeli biso verset biblique oyo Marc 9 23 Marc au chapitre 9 verset 23 la Bible dit ceci: tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso za possible à mtozo ndima. Soko zo ndima ke nzambe oyo pasteur Mardoché Malukanga a présenté na ngongo za nzambe ndima ke ba exploit eza pepo na yo. Soko zo ndima ke nzambe oyo pasteur Mardoché Malukanga a présenté yo na ngonga ozolandanga na ebite Suzana Tongo na butu na imidi na ebite mais le Seigneur oyo ayebi na ko telemisa yo olanda vidéo oyo que ce Seigneur wana akota makambo na yo que ce Seigneur wana abikisa yo agir maintenant comme un héros agir maintenant comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire au kosala makambo bien-aimé avec la foi. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Quand je dis croire, je vois directement la foi. Il y a un azolo bakelo, le Seigneur azana besoin bisao et si ke bebaki ke no bandela. Et si ko choua ki bandela susika wana. Ko lembate, un héros a lembakate. Moutinho somo na raza champion na vie na ye azo ba défaite ba betaye apola azo pe ba sala pa nul mais omoni na tango mo akomi champion libela yo posa champion na komo na Yesu au nom de Jésus-Christ kanga misu na yo to silisa nzambe na pesi merci éternel Dieu na moni so landi vidéo oyo nzambe na pesi merci na mutu nyonso landi vidéo au Seigneur merci pour être solo papa à côté témoigner aux nzambe au nom de Jésus-Christ de Nazareth amen. Ce qui vidéo intéressé yo comme la biso benga biso na plus 243 89 59 30 878 89 na bandeli 80 plus 243 89 59 30 878 yango wana numéro na biso komela biso ba message senga prière to kosambela pona yo église RDC toza confiné église RDC to sambela te mais biso toza ko luka nzambe na ngomba parce que za musala o nzamba pesa biso tika nzambe na lula kota makambo na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth amen.